Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko ndembo ezali na makolo ya bana PPRD ekipa makasi bana PPRD bazali na ndembo ezali na makolo ya nani ndembo ezali na makolo ya honorable Francis Kalombo azali na ndembo akosala nini tala yo wana kosi neti alingi aleka bandeko apesi passe nani alingi azwa o Evariste Boshap alekisi yango na se ya makolo eleki epai ya nani Joseph Kabila kamata tala bi oyo yango nde memi biso na makambo nyonso tu final match esili bandeko wana nde ezali bongo mongete oyo emelisaki bana ya IDPS mpe mati lelo mpe ndenge bazali wana bazali kokamwa na ye moko lider na bango Tshisekedi azali kokamwa mpo ete bi oyo defwa te. Bandeko babolingo mbote na bino bisika bozwami batata bamama pe bana bandeko topesi bino bambote ya mingi po ete radio Zoomel 1000 ekomi lelo na kati na bandako na bino mpona kopesa bino lisusu basango bobo mesano. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo tozali na basango ndenge na ndenge oyo tokoyebisa bino tokopesa bino mpona kotalisa na bino ndenge nini makambo ezali koleka ezala awa na esika na biso ba diaspora congolaise na Europe na Amerique pe na ba pays nzinga ya Afrique pe tokozanga te kopesa bino basango oyo ezali bongo koleka na kati na mboka na biso RDC. Bandeko babolingo lelo penza ezali mokolo oyo ebongi ete ndeko esika ozali na ndako vanda esika moko po ete olanda eloko nini radio Zoomel 1000 ebombeli bino na mokolo ya lelo tokoyebisa bino mpona kotalisa bino ndenge nini victoire oyo ya biso ya bana PPRD oyo lelo tozali kocelebre yango ti sikoyo oyo bato mosusu bakotela yango dutu bandeko me nayebi ete lokola bato mingi bazalaki na badutu bandeko site ya seni esilaki kopesa ba statistique nyonso ya ba resultat na ndenge ebimaki eloko ezalaki kofaire tromper bato bandeko lokola bamoni ete na Kinshasa bato bavotaki mingi Tshisekedi bango bakanisaki ete Kinshasa nde ekomi Congo. Donc mpona bango bazalaki kokanisa ete Kinshasa nde ezali la République démocratique du Congo eloko ezalaki kotromper bato mingi na kati na Kinshasa po ozomona bato mosusu bazali koraisonner sa meme bapusa makanisi mosika bazali koloba ete biso moko tomonaki ndenge nini bavote ya chichi ndenge nini azwi te me bandeko Kinshasa ezali Congo te Kinshasa ezali ba Congo te Kinshasa ezali Kivu te Kinshasa ezali Katanga te Kinshasa ezali Bandundu te. Donc omoni ete eloko esika bato bazalaki kosala erreur po ete bango bazalaki kokanisa lokola bato nyonso tu na Kinshasa mwa mingi bazalaki koloba ete tovote ya chichi bango babeleli balobi victoire lokola
batémoin na bango ya Kinshasa tango bakomi banote bamoni ete na Kinshasa Tshisekedi azalaki na bapoint mingi, bango balobi ete toganye. Orke o ndenge balobaka ete bandoto ya baba, il fallait bayeba ete Kinshasa ezali Kongo mobimba te. Nde tango baye kosangisa nyonso bandeko, esika bakendeki ko lokota bapoint na bakwe nyonso tu ya Kongo, tango baye kosangisa bandeko esali bombas kote ya les rais. Kote na bango efionoki ekiti mwa muke, kote ya les rais bombasa kosagana te evimbi. Bandeko babolingo na koyebisa bino boye, il faut boyeba yango ete mboka na biso ndenge ezali wana tolingaka kolanda makambo mpo na sentima te, tolanda te kaka ete po ete oyo wana kombo na ye boye. Bandeko bino lelo bozali koloba, me bino bokolia kombo to bokolinga ete mboka nde ekende malamu po etongama. Lelo oyo Kongole akomi kokanisaka ete po ete Kongo ebonga, bazali kotalela kaka moto moko, Joseph Kabila. Tolobaka yango ntango nyonso, Joseph Kabila azali président bien sûr, mais Kongo po ebonga ezosenga mayele ya Kongole nyonso. Kongole nyonso ifa pesa makanisi na ye mayele na ye po ete tosangisa tokende komettre yango en pratique na mboka totonga mboka. Lelo eloko ezali kokamwisa bandeko babolingo, bato mingi bayeya na poto bazali kaka na kati na loyenge ya kowelela mboka na biso ebebi ya chichi boza koganga ya chichi, mais yo moko ye na poto ya bandeko o apprendre rien, o encaisser rien. Donc yo zo kanisa ete Tshisekedi yango soki akei na Congo nde akosala kaka miracle mbala mbongo Congo échanger na makambo nyonso. Non, Tshisekedi soki azwaki pe bokonzi alingaki azala pe na besoin ya contribution ya mayele na bino ba diaspora po ete bokende botonga mboka. Eloko bato ebele bazali kobosana. Alors yo ye na poto o encaisser rien, o sali rien, mais pona yo zo kanisa ete mokonzi moko ya na Congo po ete yenda kosala makambo nyonso Congo échanger. Congo eko changer na miracle te. Ndeko yo kanisi ata Tshisekedi yango bapesi ye bokonzi lelo. Soki ake kokutana na bato oyo butu soki ekoki bafungoli ba force septique na bango, bamai ya nyeye ezali kobima pe kopesa solo na balabala. Soki bato ya bongo mentalité na bango échanger te, Kongo ekobonga. Soki akei na kokutana na bato oyo babiyibaka bakable ya courant na butu, eke mentalité na bango échanger te, Tshisekedi akosala miracle. Soki akei kokutana na phénomène kuluna, bato bakataka bato machette, ba changer mentalité na bango te, est-ce que bokanisi ete Tshisekedi akokoka? Yango tozali koloba bandeko, il faut biso ba Congolais mentalité na biso esala malamu. Il faut to poussa maele na biso mosika. Okomona bato bazali na poto raisonnement na bango ozomona kaka te. Neti bato bavandi peza na bamboka koleka kutu bato bazali ata na kabeyaka mwanga bazali ko raisonner. Okomona bato bavandi na poto bandeko ngai moko na mitu na lobaka. Bato bazali na Kinshasa kuna balukaka baya na poto baya ta ko apprendre quelque chose. Nzambe akangela bango banzela bakokaka koya te, mais oyo bazali koya na bapoto akonyatawa. Bayebi ta valeur ya mboka o bango bazate pona kolukata ba encaisser mayele na bango, ba tombola mayele na bango. Vraiment ezali kopesa mawa. Ezali kopesa mawa. Mokolo mosusu bandeko na kati ya Paris, na kendeki na ville moko boye na Paris ezalaki banlieue. Banlieue yango pe ezalaki calme penza komona kaka ke esika ya bato likolo bandeko. Moto oyo ngai nakendeki kotala nakomi na sonne, leta nazo sonne bandeko namoni congolaise moko na atelemi na mosika bandeko. Eza penza na koloba kaka quartier moko ya bien ya calme, ezalaki vers ba 14h. Soki kaka ndenge namonelaki on dirait wana soki ba mindele mosusu bazaki na ndako na wana tango mosusu bandeki ko se reposer baza kolala. Bandeko Congolais abimi mbala moko za koganga. Tanti Lukeni azoko belela penza makasi. Tanti Lukeni wana zaki mwa liboso. Tanti Lukeni zelanga ite ndenge nini azokende mbangu boy bandeko. Wana nyonso pona nini po depo ya na poto ayebi teke
à partir ya 14h mondele azali wana za bato nyonso eza kaka mondele te bato bazali civilisé bazali na bandako bamisusu bazali kopema bazali kosala sieste bazali na bandako mais ye ayebi wana te ntango azali koganga ayebi teke azali kodéranger bato mosusu na bandako na bango aza koganga makasi bandeko wana nyonso to ezali ete il faut bakongolais to banda koapprendre bamakambo mwa mingi il faut to banda koapprendre mwa mingi bandeko yango nozwa komona ete tozali kokutana na makambo ebele okomona moto mosusu aye na poto awa bino kaka po ete ekoma kaka moto soki azali na poto mpo na bato Kinshasa bazwi yango kaka synonyme ya moto oyo ayebi nyonso eza mpe na ebele oyo bazali na poto mingi mpe bayebi makambo ebele te avandi kaka na poto nzoto kaka eza na poto bomoni ete moto aza na poto oui ou bien o Clémentine o Nicole soki nani aza na poto bomoni kaka nzoto physiquement nzoto ya moto ye wana na poto na France na Belgique ou bien na Canada ou bien na États-Unis bomoni kaka moto azalaka na poto mais makanisi na ye etikala na yango na Congo bandeko po ndenga ya wana ondire kaka eloko moko bazwaki ye kaka ko bazwi ye bakitisi ye kaka na poto busi ko azoyeba eloko nini akosala te bandeko nakoyebisa bino ko c'est le moment biso bakongolais na bakongolaise toluka to profiter lelo mingi balobaka komona yo mama ozali yo osalaka nini me bandeko bino bomikosaka ngai ndenge nazali na Allemagne ngai nasalaka mingi bakanisaka ndenge ngai nasalaka mosala ya radio nasukeli kaka ngai nasalaka na ngai nazali caissière na magasin monene me nakopesa kombo te ozomona nasalaka me yo oye na mboka ya bato olingi koapprendre te ngai lelo ata ndenge nazali wana na o nasi na apprendre ndenge naza koteka nazali caissière na caisse nayebi mwa baformule oyo basi balakisi ngai na makambo ya na kote ya caisse lelo soki nake na Congo nakoki kotravaille te na magasin moko ya monene ntango mosusu na magasin na bakoloba ete bon tozoluka moto moko azali ayebi komanie ntango mosusu appareil oyo ezali na caisse mpo ete azala ntango mosusu caissière abanda koteka ngai nazali wana nakoki kosala yango mpo ete na apprendre na awa na poto mais yo oapprendre nini bandeko ebele batikala kaka bato ya bachateau rouge na bato ya bamatonge donc ide na bango ezali kaka ete ba-DVD ya wera ya jibe eyaki tokende kochauffe bato wana mpo ete totya bango ngwasuma tobotola ba-DVD ide na bango esukeli kaka wana tala sikoyo bandeko ndenge ezali awa Joseph Kabila 5 ans sikoyo toyebisaki bino ete 5 ans ya Joseph Kabila ekokomela bino santa bandeko ndenge ezali wana ko tolobaki yango ete bino nde bokolemba me le rais akolemba te biso mpe bapatriote le rais tokolemba sikoyo te po ete bandeko baopposant congolais oyo bazali kokosa biso na ndenge ya kosakana te bato mingi bakosami likolo ya bozoba ya baopposant congolais baopposant congolais bazali na lokuta moko ya kosakana te bandeko yango naomonaka ete bazwaka ta tante ya kosalisa bareunion moko ya minene babengisi badiaspora mpona koloba ete tala ndenge tozwa kolinga tokende kokamba mboka na biso oyo bazali awa baprofite basala baformation bamakambo ndenge na ndenge mpo tokokende kotonga mboka jamais balobaka yango ezala ngwanda ezala Tshisekedi balobelaka yango jamais mpo bayebi ete soki bato oyo bakongole oyo bazali ya bakomi kokota na babiro mpona kolinga koapprendre bamakambo bakoyeba bamakambo mwa mingi yango naomonaka ete batikaka bango kaka bazala enferme okomona bato mobimba boza na poto awa baza koyela bino foto botala foto ya papa na Joseph Kabila bino nyonso tu mpe sa meme kosala mpe barecherche bo verifie bandeko yango naomoni bazali kosakana na bino tala bato mobimba ndenge bazali kolia bango mbongo basi bayebi ete badiaspora congolaise bazali faible na makambo ya Kongo mikolo oyo bakomaki kaka soki kaka mwa likambo moko ngindi ale bake baprofite provoke nini moko mpo babanda kosenga bambongo bopesa bambongo mpo bosalisa bakombatant oyo bazali kuna sur place na Congo bamakambo ndenge na ndenge bandeko nakoyebisa bino ko erreur oyo bozali kosala boyebaka ete mokolo bokoya kosutuka ekozala trop tard bomoni ndenge lelo bokoma koloba ete bamusicien tozalaki kopesa bango mbongo tozalaka koyeba te nzoka nde mbongo wana tala ndenge mpe baopposant congolais bazali kosala
ndenge bakoma ete bino bozali ko 500 mbongo to 500 mbongo po kuna bazali ko bunda mutu moko kaka zwaka bambongo wana bazali ko tshana bamabenga bato bazali kutu ko bunda bamonaka pe bambongo yango te yango la bandeko babolingo ngai na koyebisa bino ba congolais il faut tofungwama bandeko po tokoki kotikala kaka boye te yango na moni ete mboka na biso pe moyen e avancé eza te tala sikoyo bandeko bato mingi oyo bakenda Kinshasa oyo bamona réalité bavandani baloba te bandeko yango na tozali koloba ebongi malamu opposant congolais na biso batika nde lokuta omoni lelo ata soki lelo baéchoué na baélection po nini bazali na lokuta bandeko nakopesa bino exemple moko avant baélection tango baopposant bapesaki likanisi moko toyokana mpo tobimisa leader moko bomonaki bamanevre nini oyo Vital Kamerhe na Kengo basalaki Vital Kamerhe ekuta parveni kokima Tshisekedi na États-Unis aponyoki alingi ata komona ete bomonaki ndenge Tshisekedi ye moko akomaki kolela mpona koloba ete Vital Kamerhe nakomi na États-Unis alingi ata komona ngai te mais tala sikoyo mpo bomona ete il faut pe bino bato yango ya UDPS bolakisa ete bozali na maturité tala moto oyo aboyaki kosangisa bavoi na ye mpo ete soki Vital Kamerhe apesaki ata bavoi na ye ebakisamaki na oyo ya Tshisekedi mbe lelo Tshisekedi aza mosika tango mosusu victoire wana bino nde moto bozali kosepela yango lelo mais amoni sikoyo ke échec déjà asi azwi sikoyo aza koya mpa Tshisekedi mpo oloba ete aya nayebe epai ya vie mpo bozomona tekele baza kosakana mpe na bino wana nyonso tu mpo ete basi bamoni mpe na faiblesse ya Tshisekedi sikoyo ndenge ezali wana bandeko toyebisi bino ete lokola Joseph azali moto ya motema malamu moto ya motema boboto azali kosenga na bakongole nyonso tuboya tosangisa mayele mpo ete totonga mboka na biso totika nano babozoba wana tozalaki na yango bandeko omoni balokuta nyonso bozalaki na yango eboti eloko te depuis 2002 bobandaki non ndenge ezali wana mboka na biso balingi baenvahir biso balingi bateka mboka na biso depuis 2002 soki 2001 tobandi kokende toza kokende ti lelo kaka discours wana balingi baenvahir mboka balingi mboka yango mpe bolobaka balingi baenvahir toza komona kaka ndenge bogangaka na ndenge mpe mboka ezali kose dirigame na bakonzi ya mboka eloko moko mpe ya changement esalamaka te kaka bamanipulation ya baopposant congolais oyo bazali kokosakosa yango wana bandeko babolingo tozongisa mayele nsima mpo ete topusa makanisi na biso liboso sikoyo victoire na biso ndenge esi ekwei congolais nyonso araisonne okotikala kaka moto ya kokende kosalaka balide na Matonge okotikala kaka moto ya kokende kosalaka balide na Château Rouge kosalaka bamarche 5 lisusu ozalaka kaka obimaka kaka ntango kosalaka bamarche bandeko mpo bomona ete bakongole mingi bavandi na poto ntango tolobaka ete mayele na bango ezali kaka mokuse mingi bakanisaka tozali kokosa bandeko ntango babandaka kosala lite avant même baélection ntango bazali koyeba biso mpe tobande kopesa zongo tolobi mais ndenge nini bato bino bosalaka marche na bino ezalaka na bamatonge epuis bamarche mobimba samedi mais tala sikoyo ntango baélection eleki bazwi échec nde baye kolamuka sikoyo bakomi kosala bamarche na bango bamercredi mpe kokende sikoyo na bapoint essentiel oyo déjà basi bayebisaki bango ete il faut bokendeke na babiro ya minene esika bamindele bango moko bazali ntango wana babandaki koyoka moto te basukelaki kaka tango bango bazali kosala ba distraction ya kokende kokalaka ba musicien koluka ba makambo ya bozoba nani asali bo kokende kobetaka bato na ba église batikali kaka wana bayebaki teke bazalaki na devoir monene ifale bakende na ba institution minene ya ba mindele po basalaka mais lelo ba élection c'est leki ba pesi ba résultat tala sikonde bakomi kokende na alors bosali penza nini omoni na ba leader na bino pe bayebi ata ko diriger bino te ba leader wana bayebi teke ifale babanda kotinda bino na ba coin oyo bino bokoka kokende na ba bureau wana nde esika bolinga botia ba pression avant même ba élection salama mais sikonde boye kolamuka na pongi omoni ke bosali na bino eloko te tango bolobaka ete ngai mama Rosalie na za zoba natalaka bino nasekaka na lobi soki bato bazali kobenga nga zoba
Maintenant makambo bango basalaka pe ba échec bazwaka. Mais nazali koloba ete donc c'est que makambo balobaka ba tina na yango te. Liboso ya kobenga ngai mama Rosalie Zobandeko. Yo moko nanu mitala pe zwa kitala mitala nanu yo moko omituni olobi ete est-ce que nazali mayele? Soki kitala yebisi yo te ya solo makambo zali koloba ezali ya solo zali mayele wana ndo ndimi ete ozali mayele. Mais soki kitala elobi ozali mayele te ndimela kitala po ete kitala ekoki kokosa yo te po ete yango nde elakisaka yo elongi na yo, yango nde refletaka yo elongi na yo, yango nde etalisaka yo soki ozali na mwa likwanza na elongi to na mwa tâche, donc ekosaka yo te. Papa Roger napesi yo maloba. Merci mingi mama Rosalie pona kopesa ngai maloba. Bandeko ba bolingo ba peuple congolais pe ba mama na biso ya Congo nyonso topesi bino longonia lisusu makasi koleka. Ba papa ba mama bana pe bilenge topesi bino longonia ba ibaso oyo bavotaki les rais. Mais pona kolakisa motema malamu ya biso bana ya PPRD ya les rais Joseph Kabila Kabange pe Joseph Kabila lobete victoire na ye ezali pona mwana Congo nyonso akoki kosepela yango aponi teke ezala ozali moto ya IDPS ezala ozali moto ya parti nini Joseph Kabila lobike victoire na ye ezali pona Congolais nyonso pe bandeko ba bolingo na minute oyo Joseph Kabila lobiete ako travailler makasi po ete mboka na biso sikoyo ekende liboso po ete alakisa pe na bae oyo bazalaki na ignorance oyo bakosaki bango ke ye azali moto oyo alingi Kongo te akolakisa sikoyo ete mboka na biso il faut moto nyonso a travailler akosala makasi po ete bato bamesana kobelela o misala ezalaka te bokomona ndenge nini bako augmenter nombre ya ba misala na kati na mboka na biso pona bato bamesana kobelela mboka na biso droit ezalaka te wana kutu boza na retard po ete droit esekota nango kala na mboka na biso Kongo me mingi bayebaka te po ete bato balobaka ete na mboka na biso démocratie eza te démocratie kutu banda kosala kala me mingi bayebaka te bandeko tala groupe ya bakuluna oyo bautaki IDPS oyo bautaki Afrique du Sud bandeko oyo barefulaki tango bango bakitaki na aéroport ya Njili mokolo kaka bango bakiti bazwi ba matambi na bango batiango kaka na piste ya aéroport ya Njili tango ebele babandaki kolela bango bakanisi bakokata bango mitu mais batu ya ANR bayebisaki bango ete soyez les bienvenus boye na mboka na bino bozala na kimia wana nyonso tu nini ezali démocratie oyo Joseph Kabila pe gouvernement ya Congo ezali kolekisa bino bokanisi ndenge batu wana bazongaki soki ezalaki na époque ya Mobutu ke bino bobandaki kofinga Mobutu ndenge bino toyokaka bato Afrique du Sud bofingaka Joseph Kabila ndenge bofingaka mama Olive Lembe soki ezalaki na époque ya Mobutu bobandaki kofinga Mobutu ndenge wana bino bokanisi tango botiaki kaka na makolo na bino matambi na bino na aéroport ya Njili mais o wana elingaki ozalako ya nkwenda elingaki ezala ya kwenda ngwanda ye moko elingaki ya kozela bino mpenza na piste po azwa bino amona bino mpenza misu na misu zolo na zolo pe alobi kaka lebolekisa bato wana bandeko esika mpe balingaki bakende kobomela bino bolingaki boyeba te makambo naza koloba liseki te soki mpenza ezalaki na ntango ya Mobutu ndenge bato babandaki kosala na Afrique du Sud kobeta bato ya ambassade kobeta bato ya PPRD konyokola bango soki ezalaki na ntango ya Mobutu ke bato wana nde basalaki bato ya MPR boye na Afrique du Sud eke bazwi bango bazongisi bango na Congo bandeko basi balimwaki kala yango wana tozali koapprendre sikoyo na Ngwanda tozali koapprendre mpe na Tshisekedi po bango bato balobaka ete démocratie eza na Congo te bayeba ete démocratie ezali ata ye moko Tshisekedi wana ndenge aza wana soki bato wana mutu na Afrique du Sud babandaki kofinga ye ndenge wana bazongisi bango na Congo na ndenge toyebeli Tshisekedi ndenge bandaki kosigne bamikanda bapendre basi bapendre banani oyo bakimba Anania na ba moment wana mais Tshisekedi alingaki opesaka mot d'ordre bato wana balingaki bazala na esika pasi bato mingi bandeko baza koyeba Tshisekedi bien te baza kokanisa ete Tshisekedi nde mosantu bandeko naza koyebisa bino lelo ata bato baza kobenga ngai moto ya liboma likambo te mais naza koyebisa bino boye
Tshisekedi azali démocrate te, alingaka peuple congolais te. Bato mingi bazali ko kanta lokola azali ko utiliser kombo ya peuple. Avant tout c'est le peuple. Bato bazali ko kanta te ayenda lingi peuple. Même bandeko. Po bayeba mutu alingi peuple. Ezali na ba point mike o boko tala. Boko koloba ya solo penza Tshisekedi alingi peuple ndenga lobaka. Mais ezali na ba point zo ko l'accepter Tshisekedi azali profiteur, azali menteur, azali ko lukane ko profiter. Na azali ko utiliser kaka kombo ya peuple bandeko. Na ko betela bino histoire. Na kozongela ngo ta 1 million de fois pona na faire na fungola ba cerveau ya bato azalaki na poto boyoki ndenga bandaki koloba likambo ya ba femme violée na este bandeko atanga papa Roger ndenge nazali yako ndenge na okaka ba masolo ya ba femme violée na este lelo soki naza na position moko ya likolo na Congo et que occasion pesameli na kina este et loko ya liboso nga na kosala na mona nanu ba mama wana oyo ba viola bango na mona bango ata boye na solola na bango souci na ngai ezali wana mais soki bomoni mutu aza koloba kombo ya peuple avant tout c'est le peuple kaka peuple mais esika peuple oyo ye alobelaka peuple akei kuna na este akomi kuna peuple wana oyo alobelaka oyo abandaki koloba ete ba mama na biso bazali violé baza komona pasi akomi pe na esika yango 0 km bandeko akomi wana azata na likanisité ayebisa pe mwasi na ye bandeko mwasi na ye pe mama ya ONG mobimba aza na ONG oyo ke bino moko boyebi ba lettre basalaka mpona kokomela bamindele ba aide na Congo baza kosenga ba aide na Congo ya bapeuple mais bakomi kuna bandeko mwasi na ye ata koyebisa mobali na ye bo yo continue na nini ngai nakende nanu kotala bato oyo bamama oyo bazali violé jamais po mona ete motema mabe po mona ete nzamba za kolakisa biso ba signe ya bato bazali koloba ete balingi peuple o ezali ba bilembo nzamba azali kolakisa bino bandeko ata lelo boza kobenga nga papa Roger moto aliboma te naza koyebisa bino ba makambo ya solo ato Tshisekedi asali bandeko ezali acte moko o peuple congolais nso kovanda raisonner pe loba ete non en tout cas Tshisekedi a utilisaka kombo ya ba peuple pona ko profiter mais alingi ba peuple te bandeko soki kutu Tshisekedi aza koyebisa bino ke na ke kotala Jean-Pierre Bemba na prison po ete azali ye moko nakende kokonsole ye ebongo sikoyo akomi na este sika bamama mpenza baviola bango oyo ye moko bande koloba-lobawa oyo bango moko baza kozwa bambongo mpona bambongo baza kosenga na bamindele baza kopesa na ba ONG na bango po ete baloba nini bakende kosunga bamama wana mpe baza kozwa yango baza kolia akomi mpe na este bandeko ajeta likanisité loba ete nakende ata kotala bama epo ezalaki mpe na moma ya campagne akoloba bo nakende ata natala bamama wana napesa bango ata mbote essentiel namona bango Tshisekedi alongo kuna bima ata komona bamama wana na miso bandeko est ce que bino boko comprendre phénomène wana soki kutu wera sono bino bokonga koincrimine kofinga koloba wera sono ake na este ake kotala bamama wana amemeli bango bilamba bimama bilamba oyo balongolaki bino na nzoto bamaputo na memeli bino po ete ngande na ye kolatisa bino yango tala symbole wera so nasali mais leader oyo bino bozoloba yeke leader oyo alingi peuple akomi kuna eloko te me bandeko donc ye atikali kaka leader ya kobimisa bato na nzela ya kosengaka bato bambongo oyo bopesa mbongo mpona bakampa ye akoma kaka soki aza na problème ou bien soki idps aza na problème alakimi kaka epa bapepe wana bopesanga mbongo bacotisation bandeko namona nano esika Moïse aza kosenga secours na ye kaka epai ya bana Israel te Moïse azalaki mutu oyo ntango nzambe choisissaki ezalaki ye nde mutu abandaki kopesa solution na bana Israel mais azalaki kosengasenga te bandeko kokamwa yonga naza koyebisa bino bandeko tomonaka mosika bamakambo ata lelo nga naza koloba soki bato baza kozonga moto ya liboma likambo te lelo bato mosusu bazali koloba ete yo papa Roger oza na mawa te 6 millions de morts ya bato baza na kokufa bandeko bino boza koganga kaka kombo ya ba 6 millions de morts boza koganga kombo ya bafemme violée bokoma koutilize yango mais Tshisekedi na bino akei kuna na este esika bafemme violée bandeko ake ata kotala bango te alors souci yango ya nini oyo alobaka ete aza na yango mpona bapeuple souci ya nini ntango mosusu bino ngai papa Roger oyo ta mosusu naza kuna souci ya bamama mpo bino bokanisaka ete ndenge bogangaka bona babalabala kolakisa bafoto nde bino botuboa na souci makasi mais ntango mosusu ngai oyo mpe nazali na souci makasi ntango mosusu boyebi teke biso baoyo tosopesa mpe ba quelque chose na ba ONG mpona kaka likambo ya bafemme violée mais bino baoyo
ba intérêt na bino kaka nde bolukaka soki boyebi ete marche moko ekozala mpo na intérêt mpo na ke ezali intérêt mpo na bacombattant ou bien balider ya bacombattant wana nde omoni bobandi kotambusa kitunga mpo na kosala bacotisation me bandeko Tshisekedi ntango azalaki awa ayebisaki bino kaka kokende kuna na bagoma na kote ya este soki bozalaki bato ya mayele bolingi bamama wana bolingi bosani lokola président kokende totambusa kitunga to mutu nyonso apesa ta 1 euro ta 5 euro 5 euro tosangisa mbongo ntango bango bakokende bakende koremettre na bamama wana mais balobela ata yango te bandeko eza na bamakambo mosusu soki bino moko bozali kotalako bozomona esika nini bato bazali kolinga nde komanipule kaka bato yango na tozali koloba bandeko naza koyebisa bino bandeko babolingo ngai ata lelo boza kofinga ngai bolobi ete papa Roger oza koloba boye bato bazali kokufa na mboka epa na biso bandeko mais nzambe alobi mpenza aloba verité bakotala ete bakoloba ete bino nde boza bato ya lokuta ezali neti bandeko na kopesa bino exemple Jésus apesaki exemple moko alobi ete moto moko abandaki kosambela ntango abandi kosambela abandi koloba nzambe tala ngai napesaka mabonza tala ngai nalingaka bato tala ngai nazali lokola bato wana te tala ngai soki ntango mosusu moto azwi likambo nasalisaka ye boyeboye alobi agangi esili apres alobi amen mosusu aye alobi nzambe alingi kutu kotala ta nini takitisi elongi na sabi nzambe tala ngai moto ya masumu tala ngai ndenge nazali boye nafingaka bato nazali moto mabe limbisa ngai boye asengi bapardon Jésus atunaki na moto oyo ya liboso nani asali prière ya kitoko pe Jésus yaki koloba ete moto oyo asengaki bolimbisi mais moto oyo asevantaki Jésus alobi ke losambo na ye ekomaki te ndenge lelo tozali komona bakombata oyo bazali koganga liboso ya bakamera mpona kolakisa ete bango nde balingaka bafemme violée e bango nde baza na masusi ya bafemme violée bango nde baza na susi ya bato baza koboma na este ya Congo mais en réalité bandeko soki olandeli bazali na bolingo na bango te bazali nde koluka baintérêt na bango na nzela ya masolo ya bafemme violée na nzela ya masolo ya bato oyo bamort oyo ezali kuna na este mais bato oyo bango baza koincrimine kaka ndenge kaka Jésus apesaki exemple ya baprière bato baza koincrimine bawerason banini mais soko otali malamu werason asali déjà parcours na côté ya est akenda déjà asala geste bato mosusu bango baincriminaka bakenda déjà na est basala bageste mais soki ekomi kote na bango bandeko botuni bandeko bino bomona bato mobimba tozwa nanu siko logique ya makambo bandeko totie nanu likambo oyo likolo ya mesa bandeko bino bomona bato mobimba baza kaka wana kaka bamama na biso viole banini basalisa kutu bafoto mosusu ya bamama mosusu komona mitakala oyo baviola bango soki mpe ya solo soki mpe ya lokuta ndenge bango bakende koluka bafoto kotambola nango na babalabala botala bamama na biso viole banini mais depuis babanda bandeko kobanda 2001 ti lelo totikala komona te esika ata bakomba te batambusi kitunga balobi basala cotisation mpo batindela bamama wana na este basala yango te bandeko nakopesa exemple mokolo mosusu basalisaki concert moko soki Richard Lumumba moto asalisaki yango alobi tosalisa eloko moko boye po ete mbongo wana ekokota na concert tobetisa wera banini po ete mbongo wana soki ekoti totinda yango na este bandeko ntango concert wana ebetaki ata combattant moko aya te alors bolingo ya bamama yango siko bino bolobaka bolingo ya bafemme violée il faut bolekisaka yango mpe na misala bino bolingo na bino kaka bozolekisa yango soki eza baintérêt na bino lokola bayebaki ete Tshisekedi akozwa bokonzi bakozala na baintérêt na makambo Tshisekedi asa prometaki bango tala ndenge baza kosala bacotisation mbangu mais soki ekomi ete basala ta mpona bafemme violée bamama wana oyo bazali koprofite na bakombo na nzela ya kombo na bango yango namoni nzambe aza koconfondre bino boza mpe koresir te yango na boza koresir te bandeko po ete ezali nde kimotema mabe ezali kimotema mabe mawa pe pasi mingi mpona bino soki bolingi kobongola mitema na bino na ndenge ya solo te soki bozali kokanisa ete bokokosa kaka peuple congolais bomoni nzambe akonfondre bino bomoni ke nzambe soki bozalaki bato ya mitema malamu bozalaki benda bato bozalaki na mitema ya malamu ntango mosusu nzambe alingaka asala ete bino nde moto alingi afungolela bino porte ke bino nde moto bozwa bokonzi siko bokamba mboka tina 2016 mais nzambe amonaki deja ke bozali bato ya lokuta amonaki deja baintention na bino ya mabe
yo zomona bato mobimba bandeko kaka na bafuiti ya bascorpion noir na biso bazolo ba ete soki bato nani soki banani bakei bato ya Kabila bakei Joseph nani Tshisekedi azwi bokonzi baza kosala déjà bapartage ndako boye ndako ya ministre boye tokopesa yango na mutu boye ndako ya ministre boye tokopesa yango na mutu boye tala idée ya bato bino bokanisi ete nzambe azali zoba azali jisese po amona ete bamakambo bino bozali kosala ya mabe na sese yango na ete nzambe mpe apimeli bino kibokonzi bandeko ndenge ezali wana ko nayebisaki bino bokopesa nga raison Joseph Kabila ndenge azali kozwa sikoyo ndenge bandiko azali kobanda musala na ye akotourne machine bokomona ndenge sikoyo akosala misala na kati na mboka na bato mosusu baza na kati ya Congo oyo baboyaki ko voter surtout na Kinshasa bamanipulaki bango bakoloba ete ya solo tolingaki tokosama Joseph Kabila akosala makambo ya minene bokomona sikoyo oyo ya kosala nayebisaki bino ete soki Joseph Kabila ndenge aleki boye makambo ya kosala bino bokokanisa te mosusu ndenge baopposa babande koloba ete soki azwi mboka na biso ezali kokende kokufa asali eloko te bino bozokanisa ezalaki yango te nayebisaka bino ntango nyonso bandeko toza na bapays développé ifo koyebaka kokolisa mayele eloko ezalaki kobangisa baTshisekedi na bangwanda baza kobanga nini bamoni makambo da 10 ans oyo asali déjà na Congo o ndenge asali ya muke baye komona ete soki azwi su 5 ntango akoya kosala ya mingi bamoni te peuple sikoyo akoya kokomprendre makambo ebele yango na babandaki kolite na ndenge nyonso basala tu baetufe mpe Joseph Kabila aleka te me nzambe alobi ete non oyo azali ya ngai nakotinda ye ti na suka po ete asilisa mpe abakisa ya mingi na kati na Congo bana ya Congo bamona bandeko victoire ya Joseph Kabila ezali ya nzambe yango na tomoni ete ndenge tolobaki ete bakozonga maboko pamba mpe nzela ekokomela bango milai makolo ekokoma bango kilo oyo ndenge tozali koloba ete soki eloko oyo nzambe asimbi na maboko nani akoki kobotola yango moto moko te mama ozali nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai lisusu maloba ba mama pe ba papa na banzi ete makambo oyo papa Roger auti koloba boyoki bino moko pe bolandi yango oyo nyonso tu bandeko ezali koleka na mboka na biso il faut kokeba surtout na ba opposant congolais oyo bazali ba manipulateur bandeko kaka ndenge toyebisaki bino ete bato mosusu bazali wana tango bazalaka pembeni ya Joseph Kabila bazali kolia bazali komela jamais toyokaka esika ete balobelaka pasi ya peuple wana lokola bazali kolia bazali komela bayebaka pasi ya peuple te balobaka kaka tout va bien soko tuni bango ndenge nini ezala ta ba presse internationale soko tuni bango comment ça va là-bas oka tout va bien au Congo mais bandeko tango ekomaka ete soki Joseph Kabila biyo vanda kuna pembeni banini wana omoni bakomi koinvente bamakambo na ya solo na ya lokuta o na Congo eloko moko eza komarche te bato bazali komona pasi bandeko lelo ata soki otali ba Vital Kamerhe oyo bazali koloba ete bato bazali komona pasi na Congo mais Vital Kamerhe afungoli monoko mpo aloba yango kaka lelo est-ce que Vital Kamerhe tango azalaka mokonzi na tango wana boyokaka esika ye afungoli monoko azali kolobela likambo ya pasi ya pepe oh nyonso ezalaka kaka ete soki ete biftek na bango batie yango pembeni nde omoni bakomi kolobela sikoyo mpo na peuple bakoma koutilize nde bapeuple na makambo mingi ya babozoba bandeko ngai namona nanu te bandeko moto azala ete azali kolia bien bazali na bango bandeko ezali na bato mosusu oyo tokotanga kombo te soki totangi kombo ya bato bakoloba bazali kotanga kombo tomonaka bato mosusu ezala ta badepute mingi oyo bazali peke malgré azali député mais azali wana kobunda kaka mpona kolobelela peuple bazali wana bazali na bango ebele mais ezali mpe na bamisusu tobengaka baégoïste azali kaka wana avandi wana ntango azali kolia tout va bien bandeko par exemple nakotiela bino foto moko oyo foto moko nazali kolakisa bino sikoyo nakosenga na papa botamba kuna na régie atia yango foto ya nani ya Kudura Kasongo
Kudura Kasongo tango azalaka ministre, tango azalaki conseiller ya président auprès ya président Joseph Kabila, tango makambo to ezalaka bien, to mona te sika Kudura bimaka koloba ete peuple aza komona pasi abanda koloba n'importe quoi. Mais lelo oyo lokola batie na nganda batie pembeni Kudura koma koloba mingi, mais bandeko bota la photo yo. Bomoni photo yo Kudura na momana Kudura ko makambo nyonso eza kotambola kitoko. Botala ndenge amilaleli kutu na kiti na 4 coussin na ye atie mutu bandeko Kudura lala pongi pepele. Pongi pepele bandeko wana zalaki pembeni ya président Joseph Kabila. Wana ta ay bomona Kudura bima na balabala ya koloba yote peuple za komona pasi ya wapi. Botala ndenge Kudura milaleli bandeko pongi ya pepele 12 pepele ya yambetolo bandeko. Alali penza ko pepele. Mais na tango wana azalaki koyeba teke na bima na kende koyebisa ete peuple za komona pasi te. Po wana ete lokola biftek na ezalaki aza kolia. Wana kutu problème ezate peuple kufa peuple sala nini wana problème ezate botala ndenge Kudura milalela bandeko pepele. Yo mutu moko oche 4 coussin bandeko tala ba coussin ndenge tandani Kudura Kasongo nzamba lala gata lingaka ya ponyoka ba fieti ye bandeko botala kaka bino moko Kudura Kasongo bandeko alali penza ko pongi pepele bandeko wana peso ka zalaki ko reflet wana kaka photographe onde moto azwaki photo nda ko kiko yebisa bino bandeko alala penza pepele depuis mokili banda bandeko alala penza ko bandeko na 4 coussin zo penza ba coussin ngoko atia yango penza bandeko soki na tali bato mosusu bazali kolala na bitoko kuna na Congo bazali kotanela tongo sana bitoko bandeko coussin kute zalaka te coussin koma libanga ogomona zwi mwa libanga boya sala ngo neti mwa coussin bato bazali komona pasi na mona kate sika Kudura Kasongo kimie pa bato na lebete bino boza kolala na condition boete boza komona pasi tango wana Kudura za kozwa pepele depuis mokile banda bandeko tala ndenga milaleli na ye tala ndenga milalelaki na ye bandeko na bakuse na ye pembeni wana Joseph Kabila mutu malamu tala ndenga alala bandeko wana azobeta bangozi ya kosakana te bandeko aza koronfle encore talaka kolaleli 4 coussin na mbala moko bandeko. Mais lelo oyo lokola balobi ete ezala nanu kuna na pembeni po ete moto mosusu mpe ye wana bandeko Kudura akomi ngando Kudura Kasongo akomi ngando bandeko akomi lelo koloba mabe bandeko tala kaka ndenge alingaki aponyoka kati na Congo Brazzaville heureusement bafietaki ye bandeko botala kaka ndenge alalaki bandeko pongi ya 12 pepele ya yambetolo pepele wana Joseph Kabila mutu malamu wana na asirko abandeki komona kaka nyonso tu kitoko ayebaki ata pasi ya peuple te lelo siko Kudura Kasongo ayebi siko kolobela pasi ya peuple bandeko botala kaka elaleli yo bandeko ndenge amilalelaki bandeko pepele depuis mokili banda na banzi ye moko tonga komona émission yo akomi tuna me photo yo nani ambimisaki yango bandeko pepele depuis mokili banda bandeko Kudura Kasongo milalela na ndenge moko akosakana te bandeko botala kaka pona kolakisa bino ete bakonzi yango bazala kaka bo soki baza kolia baza komela baza kozwa mo ba mikemeke na bango bambongo eza komonana wana kutu peuple bayebaka te ndenge moko kaka na général na bino bobengaka soki général monene tango monene aza kolia wana makambo nyonso tout bien tango bandaki kolia wana yebi pasi ya peuple te tango baye koloba ete monene zalana na pembeni wana omoni monene na bandi ba problème akomi kokosa makambo mais yangana tozali koloba ete biso pe ba peuple tosi totimbeli bino bokokosa biso lisusu te ndenge ezalaki na tango ya deuxième république tosi totimbeli bino oyo ndenge balobaka ete 12 pepele ya yambetolo tosi totimbeli bino bandeko bato mingi bazali kokanisa ete Joseph Kabila azoba ayebaka makambo oyo te ndenge baza kosala banini boza kokanisa ete bokobeta Joseph Kabila balonko na babozobo bosalaka soki bozwa pembeni boza kolia boza koloba makambo mais soki bobimi bokomi kofinga ye koloba n'importe quoi Joseph Kabila tolobaka na bino aza ngoto bobo te
ebisaka bino ete président Joseph Kabila aza ngoto bobo te mingi bakanisaka ete Joseph Kabila président Joseph Kabila azali ngoto bobo bomikosaka bandeko aza ngoto bobo te yango na bandeko il faut kosala attention tango bino bolobaka bato bayakaka epai na bino bakoloba ete banguna ya bakongolais bosala bato ya lokuta soko omoni moto azalaki pembeni ya Joseph Kabila alie batie na pembeni akomi koya koganga bazali bato ya kondima te bazali kutu bato ya kobengana mosika bango nde moto bayaka kokosa bato mpe bakokoma koutilize bino mpo nini lobi soki bazongi lisusu na bokonzi bazongeli kaka rythme na bango ndenge ezalaki bandeko nani andimaki ete Kudura Kasongo ndenge azalaki na baposition botala tango ye azali kolala tango azalaki na bavie ya bien botala ndenge amilaleli bandeko afietami penza na ndenge ya kosakana teko afietami penza contre kiti mpe azwi na 4 kiti kuse na ye atie bandeko wana tango wana azomona kaka mokili nyonso en rose azomona kaka ete Joseph Kabila neti nzambe na ye mais lelo oyo lokola balobi no mpe manano mpo ete Kongo ezali mpe ya moto nyonso oyo akoki koprofite ale amoni yango mabe akomi kokosa bandeko donc ndenge azali wana soki kaka katisaka Congo Brazzaville naza sira sa préparaki badocument oyo alingaka ya nango na poto po abanda kokosa kolakisa botala boye bandeko nzambe alalaka te bafieti ye mingi bakanisaka ete immigration ya Congo bazali bangoto bobo mais bomoni ndenge bafietaki ye bandeko yango na tolobi na bakongolais botala sikoyo tango azalaki na ba succès na ye tango azalaki pembeni ya Joseph Kabila botala ndenge milalelaki bandeko pongi ya pepele 12 pepele ya mbetolo bandeko ndenge azalaki wana aza koronfle bangozi ya kosakana te akobeta bangozi bandeko mais lelo yoko alingi alakisa na mokili ndeke otala boye kaka ndenge moko na bakamere oyo nyonso bango nyonso tuna bakamere kaka ndenge moko bato ya lokuta bazali bato ya kolanda te biso bapeple ifo tofungola miso bazali bato ya lokuta soki bazangi bakomi koya koutilize kombo ya peuple soki bazwi babosani peuple bato ya lokuta mais boyebaka ete tanke nzambe apesi biso pema ya bomoi ngai papa Roger na papa Botamba apesi biso pema ya bomoi toprofite tolobaka tango yango ata lelo soki tozali te tokufi baarchive ya bamaloba na biso ezali kotikala bana na biso bakoya koyoka yango mpe bakolanda bamaloba biso tozali koloba mpo basala keba na bapolitisien oyo bakoki koya mpo bakosa bango bandeko babolingo na banzi ete oyo tozalaki na yango wana bozala kaka bisika bozali na nsima ya bango nde tokotalisa bino basango oyo tobombelaki bino ya Radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na banzi duti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci